Président de la République, Joseph Kabila Kabang, azali le chef de l'État, parce que la constitution de lobby bongo. Soko baponaki yo na poste moko, mikolo na ekoki, tant que moto akokita na yo azate, okotikala wana ti moto anakoya. Congo France Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ikara molai. France.com, site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Europe, Amérique, Asie, vous nous suivez sur www.Congo France. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous, ces nouveaux numéros d'actualité. Chaque semaine, Toé Larabino Masolo, Oyambo Kanabiso, Tosembo Lakabongo, Nabana Yamboka, na ba autorité de la République démocratique du Congo. Lelo, Ezali Lisusu, honneur pour Nabiso Koyamba, porte-parole, il y a majorité présidentielle, Mwanamboka, André Alain Atundu Liongo, Nayende Tokosembo la grande question, il y a actualité Oyo Nangonga Oyo ezali ko attirer attention il y a monde entier. Bonsoir Mwanamboka André Atundu. Bonsoir Raphaël. Oui, actualité ezali dominée aujourd'hui par Masolo et Senko. Il faut que d'un côté koyebalito tokoloba que accord Oyo accord où Yangonde ezali ko garder le président en place na légitimité encore parce que depuis le 19 décembre Masolo et s'il y a qui déjà y a mandat président de la République, quelle voie est quoi amener si qu'on a alternance parce que jusque là les accords ils semblent qu'on permettre Masolo et qui na kimiate. Bon, merci Mengindeko Raphaël. Et loko aliboso. Président de la République, Joseph Kabila Kabang, azali le chef de l'État, parce que la constitution de lobby bongo. Soko baponaki yo na poste moko, mikolo na ekoki, tant que moto akokita na yo azate, okotikala wana ti moto anakoya. Pona nini, pour l'État etelemate, pour l'État etambole. Des situations tout en Angosiko. Mandat est silaki le 19 décembre. Mais azako kobisa bondimi boye parce que l'état est kokotika la pambate. Pe na kati ya l'état wana moto ya kokoloba au moins na kombo ya bato. Ezali ye baponi na bato nyonso. Ba mosusu wana ezo mangungu ya pamba. Moto aponi bango te po baloba lelo na kombo ya bato. Donc ye moto azali na légitimité. Ye moto azali na garantie mboka na kotambusa. Soko olingi mboka etambola ndenge azali puisque peuple apesa ke pouvoir boyokana naye. Voilà eloko de base yango wana faut atwayeba. Légitimité ya pouvoir ya président Kabila. Ezete pona ba accord ya cité de l'Union africaine et tout accord ya centre interdiocèse. Ils allaient pour constitution moto et lobby bon. Na Masolo il faut que le balisu sous na constitution ou il faut que solo la constitution et prévoir yango na cas imprévu mais kolobapé que d'un côté lelo Masolo yango ezali André ezala qui prévu crise oyote de constitution lobby bon. Soko le 19 décembre pour la président. Soko na février wa eleki pour na ba député. Soko il y a 5 ans pour na ba sénateur. Soko il y a 5 ans encore 10 ans pour na ba provincial. Soko mokolo yo il faut yatika. Azana moto ya kopesa le fungola te. Il faut atika na le fungola pour que moto yo azana tina te ya koiba. Il y a un le fungo la team, moto mosusu akomi de APC. D'abord, d'ailleurs, pour le Parlement, c'est beaucoup plus exigeant. Notamment, parce que les loyaux, ceux qui sont députés, tant que l'Assemblée a ses qualités, les députés sont valables. Donc, comme on dit, la Constitution a prévoir ma campagne pour te. Nangonga moko te boy Congo ezala sans président, sans député, sans institution. Son président azatena moto pe sans instruction.
so de député azatina na kopesa ba instruction ba directeur ya ba institution de ba kopesa ba direction te tozala pe tokosa bato te. Ça c'est la vérité, c'est ça qui se fait partout ailleurs, c'est ça qui se fait ici chez nous. Et ceux qui s'allient au Salima Bongo, pour certains, ils allaient qui 10 ans, les autres 5 ans, et février encore pour député. Et pour la présidente de la République, ils ont combien de temps? Na lobby mobeko ezali moko pour la bangonyos. Pour la président, pour la député, article 103. Soko assemblée mosusu ezate, moyen bokende ezate, bakokende te. Ata ba poni ba député mosusu ba proclamer tant que ba convoquer nano assemblée te pour mosusu remplacer ba député mosusu assemblée ya kala ezaka 105 pour ba sénateur la même chose 70 pour la président la même chose tout lingambo kanabiso ezalité pour na elongi ya Kabila ezalité pour na elongi ya Minaku ezalité pour na elongi ya Kengo nous y a ba président provinciaux y a ba gouverneur ezali pona bolamu ya population na biso moto soko akufi atatata akufi na libota eloko ya liboso bakoluka nani akokita na ye po asala alors tolingi susu te to bandako hésiter ko tatabana nani aza mokonzi ya mboka lokola tango babumaki muze toyebaki te bon nani aza mokonzi ya mboka. Est-ce que ça qui dit capin? Est-ce que ça qui n'a tout évité? Donc, pour éviter la situation où on a ndé, kondo mwando simba. Yé montalo bakia. Alors vite, tout ça là bas. Bakei na à plénière. Nani ndeko Olivier Kamitato a confirmé. Donc les loyaux, bakoko boye sauter. Parce que l'État est allé moussala à l'État. Ils ont été alors, l'alternance se prépare. D'un côté aussi, il faut que le dialogue est qui voit au coca qui permettre au moins les solos et là pour préparer ma ponomi. Oyo et koya na fin ya année oyo. Les dialogue d'un coup, on dirait éclipse mon lili ma solo. Ezali kokene na mwambutu clôture, il y a dialogue. Bato baza insatisfait, même une branche de la population. Pourquoi une précarité na masolo et sous il faut te le la vérité. Dialogue penza oui vandisaki masolo sur élection, sur situation sociale et sécuritaire, la population a besoin. Ils ont dialogue oyo accord. Il y a les soukaki na accord le 18 octobre. Wanande balobi gouvernement soko ye oko sala boye d'abord priorité élection. Yami balé priorité situation abato. C'est ça. Oyo dialogue il y a 5 ans, il y a cité de l'Union africaine, il y a centre interdiocèse. Soko tali malam. Ezobe pona kokabola ngai na koza ministère boy ngai na koza ministère lelo yo bazo pesa ba militant na bango bazo tinda bango ba bebisa makambo na mboka ko buka ba bisko pekisa bato ba bima poni eza pona élection te élection za ko kobisa matoko na 20 millions et plus et puis ndenge bato aseni bazo basoko et kobi kaka boye na juillet tout ici donc eza pona élection te ezali po baza ko zwa poste balingi nde bazwa poste eza kotala intérêt ya population te yo kobimisa population pona nini tango seni alobi que tokokisi 20 millions te basalaki marche moko de soutien te pa koloba ah seni kobisa parce que ata ba discussion tozosala tsuka nango eza alternance donc totika kokosa population tobomba masima na bango tozoluka ba ambition na biso moko bongo tolobake eza pona peuple te pona peuple eza élection eza kosalema eza ko préparation élection salem seni azo sa enrôlement to comme 20 millions et tikali moi 20 sous gouvernement aza ko pesa mbongo na gouvernement badibanga aza ko pesa mbongo yango ezo sa seni asala président aza ko tala apesi même mituka ya armée pour que basa alors siko baningini bakosa bato ke tozo préparer ba élection te to lingi alternance biso majorité to so bimisi pe centrale électorale na biso bouti investissement on a pamba ba monitoring
Mais campagne comme centrale électorale sans candidat. les loyaux n'a pas candidat. Les loyaux. La majorité présidentielle remplaçant ou à remplacer la majorité présidentielle est au-dessus de la loi. Loi lobby, soko olingi ozala candidat, il faut y bisana à partir de telle date. Les loyaux n'a pas. Parce que mon tomo a candidat. Attends Moïse Katumbi. A yebi condition pour comme candidat. Est-ce que Cour constitutionnelle essaie de proclamer candidat? Parce qu'on est candidat quand la Cour constitutionnelle proclame. Il n'y a pas de moins. Moto na ça dépend naie. Biso mo konde toujours sa stratégie. Tout ça li centrale électorale. Botinda ki biso te. Mais nzokande bande konsu ba mon babi eza ide malam. INC abimisi centrale électorale naie. Mais bango batoya rassemblement IDPS programme na bango nini parce que nous sommes un chef de l'État hein ils avaient pas député ba sénateur programme na bango tout na bango même pas candidat autoproclamé ba déjà ko bebisa makamona IDPS pour balingi bango bazala député na place ya IDPS bazala candidat na place te programme nini olobaki Kabila dégage les autres zoyoka soute batu balobaki Kabila dégage bakomi ko discuter na Kabila bon si ko programme nini gouvernement Kabila lobby si ko masolo zali autour de deux problèmes ba programme na biso nyonso réduit à deux problèmes élection na situation ya population na biso mais bango basali nini obesoko ozui poste ya premier ministre obimisi bato na baba soko ozui ministère bote obimisi bato na baba wana eza kolinga population bondima ki na signature au epesamaki accord au bosalaki esalemaki pourquoi les lots échangés d'un coup en fait parce que Boloba qui rassemblement présentait un candidat et comme aujourd'hui il faut présenter trois candidats il faut population yeba malamu pour nini na accord wana balobi que président ya comité des sages nde akozala président ya conseil national de suivi ezalaki kaka pona mbuta mutu Etienne Tshisekedi wa Mulumba pona ye moko po bato nyonso bayokanaki babi te tomoni ke mbuta mutu na expérience na ye akoko salisa biso majorité opposition, société civile, rassemblement, partenaires sur le lobby, tout est là. Parce que les candidats bazaki, Maman Bazaï, bana MLC balobaki dès le départ, bisoto côté na gouvernement pour tout lingi de tout participer dans le contrôle. Mais quand on va moniquer ça vu Mbuta Mutu Tshisekedi, ba mi bendi. Donc il faut d'abord oye bawan. Donc ça veut dire quoi? Le coup la koufi. Moto ya kokita na ye. Il faut ça moto yo so bandimi. Le quoi ndingi bandima ki Tshisekedi. Et c'était kaka aux alliés président ya comité de sages directement au communal le président du comité national suivi. Non. Makambo wana une histoire nango. Et bien le quoi j'ai bel baka histoire ba changer kate. Hein? Pierre Lumbi Pe Azali a accepté quand même dans rassemblement. Aza par qui? Il y a des courants. Une élection? Non, il y a des courants. Olengako, il y a des courants. Mayombe, il y a des courants. Batubazo contesté, il y a des courants. Chibala. Aza accepté wapi? Nakokota wana teza makamona bango. Mais naza ko pesa principe. Il faut ba pesa biso. Toye ba moto ba poni wana pour na comité de sages et ko intéressé biso kaka parce que soko bango ba lobi moto wana azali président du comité national suivi. Ah, bisoto koloba, bisoto lingite. Or, soko moko na biso lingite akokoma jamais. Donc, bamilengele déjà. Majorité à lobby, tokolinga lumbite soko ezaye. Mais bamilengele déjà. Hein? Pourquoi tokolinga lumbite? Tolingi était pour azali traître. Excusez-moi. Ozali conseiller spécial, chef de l'État, na ba stratégie nyos, mabe malamu. Mais ozali na obligation ya kokanga monoko po ozana ba secret ya mboka okokoloba te po soko lo ba répondre ba kobimisa ba secret ya mboka ye asali mbeba pona mbeba wana tolingi yete azali na bokasi ya bobombi makambo te mokonzi azala ka lokola sanduku
alobaka te asalaka eloko te akosala ekolo ye de toute façon lokola biso tolobi ke tolingi ete c'est avoir choisi changer les camps à comme la kati ya opposition ngale makambaka kamera azana opposition te tout ça qui n'a été kamera azana opposition et ça bisoni lutundu azana opposition te et ça bisoni endondo azana opposition te mais traître ezali moto eza kola mwasi na yo abimi na camarade na yo tikana lobata bon mais aza mwasi mabe bongo lelo baloba na yo mwasi wana azala parrain mwana na yo okondima te il faut tous avoir courage ya koyeba pe koyeba mabe otosali soko ye alingi ekolo akoloba lokola ekomi boye ngana mibenda bopona moto mosusu mais lokola aza kolanda ne mbongo na positionnement aza prêt akufa mpona yango te kobomisa bato mpona yango te intérêt ya mboka ekosenga ke moto ya kozala na fonction wana bazala na mokonzi à l'aise moto ya kozala premier ministre bazala mokonzi à l'aise de toutes les façons soko moto ya kozala président ya conseil national de suivi na premier ministre parti moko endimi yango te eza société civile eza rassemblement eza majorité akokoma te voilà na bokuse. Alors, question mosusu ezali ya biso ya kotobima na masolo oyo ya dialogue ba congolais bazalaka na habitude ya ko solola to ba africain na se ya nzete lelo ba discussion nyonso oyo ezali ko s'organiser na ba politicien na se ya après moko pona ko luka voie de sortie moko ezali ko simbate ce qu'il faut analyser pourquoi ezali ko simbate depuis toujours eza toujours na ba mbutu mbutu ka bamisusu bayete c'est pas la majorité. Il faut makamba dialogue oyo l'équipe Tshisekedi oyo pona nini échoué yalibosu munene tango Tshisekedi akufi trouble koti na rassemblement et pesi baninga pe kobanga tout solo na nani bakomi groupe 2 groupe 3 groupe 4 yami bale lokola bazana mobulo wana bazo koka koyokana te nani akozala président du comité des sages groupe moko balobi lumbi groupe mosusu balobi olenga koy toyoki mpe mayomba alobi nga aza président ya rassemblement omoni eza kopesa trouble makambo ya kati etali bango te mais dans la mesure où moto wana kosala na cadre école nde eza kointéresse biso donc mobulu wana et puis ya misato soko ozosala négociation oyebake okotika eloko mpe kozwa eloko soko otiki te okozwa te ndenge bino bato ya français bolobaka donc bango balingi kaka ndenge baza koloba biso tozali bo biso mais bozoloba na kombo nani na kombo ya peuple mais peuple alobaki na 2011 aponi d'abord Kabila et puis Tshisekedi et puis Kamel peuple alobaki peuple nde alobi ba député wana oyo baponi majorité ezali ya majorité présidentielle lelo yokutu IDPS azana député te puisque aboyi bao baza kuna na kati donc il faut to kenda na bomisoke na humilité parce que ce problème là biso nyonso toza responsable tokozonga na responsabilité individuelle concrète mais tout le bakaka biso nyonso komanda seni komanda majorité komanda opposition komanda gouvernement société civile biso nyonso mais tolobi tokolekisa ntango na biso na koswana te toconstruire siko ekomi ntango ya koconstruire eloko nini tosengi bango tosoyokani likambo monene oyo tozoluka ezali alternance démocratique liango likambo monene tozoluka bon oyo wana tosoyokani élection séquence boye tokosala to siko etikala obe pesa biso bato misato oyo mokonzi aluka mokonzi oh non si c'est comme ça nous partons donc pona bango poste ya premier ministre eleki alternance na valeur. Mais quand même, c'est par rapport à votre accord. Aspiration, il y a la valeur. Il y a peuple na valeur.
Et ça par rapport à la Corte. Bon, bateau, bateau, ça, les cambongo. Et ça, bateau, ça, la Corte. Mais ça, la Corte, on a ça qu'on expliquer, yo, batina, ya accord. Il faut que l'andaka. Na ibisio, soko ba komi boina par na accord, et lingi koloba boy. Soko li kambo boy zalite, toko sala boy. Mais bango bazana droite kaka, ya komi imposé. Soko bolingite, tobimi. Secrétaire général IDP soit abimi, ils ont menacé beaucoup tala, ce que mon colonel a été vu la et tout ça. Non. Ce que Tolingi tout ça. Non, ce que Sali boy, toko signé parce que boy tout ça que talandé intérêt majeur les années. Est-ce que la situation tous est-ce que c'est nécessaire que tu changes le gouvernement pour l'élection Salim? L'élection je continue. Donc tout ça liango pour nakolakisa bolamu bolingi ya biso ekolo biso nyonso tosala. Alors bango bakoki koprofite nango te mpona kohumilie chef de l'état. Tolongwe na bato 10 mpona 3 boboy. Tolongwe na gouvernement à 100% na biso totike na 30%. Bino moni yango moke? Non, eza bongo te. Eza bon nayebi te soko lien na bango ya communauté internationale bazondimela bango mais nayoki moto moko te azosunga bango na nzela wana. Donc bazonga IDP eza parti monene rassemblement eza ya bana ya mayele baya tosangisa mayele place oyo quand otia moto boy place oyo quand otia moto boy parce que kotia moto ezali suka likambo te ebandeli nde po suka makambo ezali kosilisa programme élection kopesa mbongo tukuzwa mbongo wapi tobakisa mbule ye siko kuna kamio ekoleka te nini nzete kwebo siko kuna c'est ça oyo esengeli tosala yango bolingi eko c'est ça aimer la population et ça a été pour comme ministre te bongo lobi na bato moni yanga comme ministre te ça c'est rouler la population. Alors il faut que le balisusu masolo ya pape il fallait qu'il aya pape où il fallait na République démocratique du Congo koya na été où des alliés ko se traduire dans les médias mususu international que aboyi koya et pas na yo ko ki kozala nini to lecture nini osali sur ces refus aussi. Omoni pape pour na biso République démocratique du Congo c'est d'abord chef d'État. Donc il faut bisoto respecter en tant que chef d'État à quoi soit décision souveraine. Na okenda na Congo, na okenda te. A ko pesa ba raison ningi ngai porte-parole la majorité na koki jamais ko attaquer chef d'État ou étranger to couper sa position voilà tout ça côté. Wana za ba voie diplomatique. Ba yebani soko gouvernement biso eza contenté et ko yebisa gouvernement Vatican na ba voie diplomatique. Ça c'est Yami Bali. Pape Azali, autorité morale et catholique. A quoi décider aya. A quoi décider aya. Tout comme a quoi décider aya. Mais ce quoi y est, le comment ali bosser ça pour l'église locale. Ce quoi y était, son ali bosser ça. Et ça Kabila te. Et ça l'église locale. C'est-à-dire que Pape a monité que bon naya te. Papa zo kena na Soudan. Papa kena na place Bitumba ezali. Pour nini aya wate. Donc l'église salima cassité pour que papa y a les problèmes à l'état dans l'état bah il dit que on t'a programmé voyage à cause de contre-temps ça c'est normal bon dans l'église peut dans canisi bah il dit que papa programmé du voyage à cause de contre-temps mais exploitation que papa y était yangwane aboyi République démocratique du Congo est-ce que papa azali moto alikunya Pape azali semeur d'amour na bolinga na boyokan azako tia vine à danger pour alakisa bato ke koyokana pe bolingeli kinyos mo siko boya kolobaka Pape alobi avec Kabila ça va pas alobi Congo ça va pas tout tika ndenge ba mongo balobaka lisano ya likolo totika bakema au biso peuple tout ça na biso tout landa élection tout landa situation sociale na biso situation sécuritaire na biso voilà. Merci mwana mboka André Atondo Liongo oto ngeki to solola masolo ezaki important na ngonga oyo surtout ba question et actualité et attend et maintenant la dernière question ezaki akoyeba aujourd'hui ba congolais mususu baza na diaspora
oyo ezali question ya diaspora mais bangaka mingi kozonga na mboka mpona question pe mosusu ya sécurité oyo peut-être bapensaka retour na bango ekoki osala objet moko ya arrestation. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Lumbala Roger Azaliao. L'État PC garantit que toko kangayote. Bakangi yo soko saeli kamba mabete. Okubanga ko yana école non pas. Posa. Mais ba posa bazaliyote. Bazo finga président Butumo. Bazo finga ngai Butumo. Bazo finga Mende Butumo. Bazo finga Minako Butumo. Bazo finga batonyonso ba collaborateur Kabila ba allié na Butumo. Est-ce que bakangi moto pona yango? Wana soko yibaki kuna olobe ya kobomba nawa ba soko ba découvrir ba okangayo soko sayaki kuwa okansiki ba bosane ozongi ba okangayo c'était que pona boy non soko salaki mobulu ozongi ba okangayo pona mobulu salaki mais soko l'état peut se garantir que ata zongi akozwa eloko te mais ye wana lumbala Roger akendaki na M23 ye wana zongi bakobe ko forcer te donc nakanisi banamboka il faut tozala calme mabe nyonso ya mokili eza na mboka na biso te awa tozali état de droit ko réaliser état de droit eza kokoso partout bozoka makambo ezoleka na Amérique bozoka makambo ezoleka na iye na nini na poto bozoka makambo ezoleka na ba Irak bamboka wana nyonso bazoluka état de droit. Mais bateau baza ko combattre état de droit bazali bamibi bato lokuta ba non démocrate ba dictateur et tout ça bon, il faut s'y faire donc soko osali le côté bako bangati ato sali loko bako tuna mais pas nino sali soko l'état monique ça antina te bako tika mais ko lobate ke Congo bato kuna moyen za ite ngai soko na ke natangika ka Roger poto ebiso nyonso to ebi Roger Lumba natangika ka mon idée la zaki na boloko balobi akobi abimite donc totika kubangisa bato moto alingi ko ya na mboka na ya soko salelo ko te ko bato mingi bazoya te bon ndeni bayaka konja ndeni ba diaspora tina mbongo wa bona yoko tala immeuble na ngai non tozala calme mabe nyonso ya mokili eza na mboka na biso te ata bamboka oyo bazali lelo yo liberté eza na Paris loko atango tozalaka eza soute ponga pe na uta diaspora bon donc liberté eza subu biso na Paris tozomona policier kaka na papier ya amande tozomona na bondoki te mais lelo yo non seulement policier mais armée pour makambo changer Belgique la même chose bon et pas na biso soko mobulu ezali tout pe ki te voilà et donc on a encore le bamokewana c'est très important tout ça rende makasi to participer à l'élection pour tout pona moto olingi alternance salima bato nyonso baza kosala koganga ezana tinate salamo sala. OK, merci. Merci. Ça n'est fini pour cette édition. Merci pour votre disponibilité, Monsieur l'ambassadeur Andrin Alain Atuntu Liongo. Merci Nabatonir Sobolandi Bisso sur www.congofrance.com, le meilleur site de la diaspora, parce que ton informat bino chaque semaine et de Tikali toujours na rendez-vous na Bisso chaque semaine pour na kozwa actualité na temps réel. Merci à mon boss. Je suis Didi Dipumba. Merci à Hilaire Clac pour la prise de vie et le montage. Tokutani Bongo prochainement pour une prochaine édition. Au revoir. Congo France. France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. CongoFrance.com